Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na balandi nyonso ya Ma Mission TV topesi bino merci parce que vous alaka ibele kolanda biso Allo Congo émission ya ba congolais auto sangisa penza ba congolais ebele à travers cette émission pour teto meka kolanda makambo ezali kolekarambo kana pesi merci na bato nyonso penza basalaka biso confiance parce que tolobaka tozali liso na bino esika information ezali lito inabino pe makolo na bino ko kita en temps réel 90 000 abonnés topesi merci na bandeko nyonso o balanda rabiso to pesi lisusu merci na bandeko nyonso basali so pe confiance yako cliquer na j'aime yako cliquer na ko s'abonner bo continuer ko s'abonner na ningi to fêter 100 000 abonnés ensemble na bino merci na bandeko nyonso bozali bongo branché à Sénat moment ko na kolanda biso na koyebisa na ba congolais likambo moko bokono o ya pasi e komeli biso bokono oya pasi penza ekomeli le monde na RDC na kati ezo sala pasi na bandeko ebele men ndenge nini to sala pote to s'en sortir na likambo wana nzambe déjà azali ko sunga biso na ebele souffle de vie azali ko pesa peuple congolais maladie wana ezali penza ko s'arrêter ezali ko se propager vraiment te ndenge to moni na bamboka misusu ndenge bato bazali ki penza ko sila la seconde biso nzamba épargner biso quand même na kawana parce que kotala bandeko ebele babimaki mokolo ya vendredi na sala ki tour ya la ville na lakisa ki bino ndenge nini peuple congolais abimaki mokolo wana bato basalaki ba que na liboso ya ba banque pona kokende ko bimisa ba mbongo ba kende ko vanda na ndako misusu ba s'approvisionner je vous jure que ezalaki terrible ndeto lobi malade du wana soki penza ezali ya solo ndenge bakonzi bazali koyebisa biso na 58 cas déjà toza nango c'est que to komi na baka ebele penza mais moi je dirais quelque part nzamba épargner lisusu po bandeko ndenge ba s'exposer ki na bazando ndenge ba s'exposer ki na ba rue na ba bus mokolo wana nzambe kaka nde mobateli alors likambo mosusu na nina lobeleza likambo ya pondu likambo ya bilanga soki na lobandengo wana pona zali koloba lingala tozali ko cultiver moins na mboka na biso ba cultivateur bazali mokie lelo to constater même ba politicien ceux qui ba monikaka copie ya taxi to kineka na taxi bango nyonso batindi basi na bango na ba Dubai bosomba ba taxi ba catch mikolo na moni yango ndezo pesa bango nyonso bakoti na makambo ya ba catch botali bandeko no copie ya boya yango nde mutezo simba mikolo bango nyonso bakena diama mais ko cultiver ezo sala pasi pona bandeko na biso ebele botala ndenge to souffrir pona eloko etala pondu ndunda ba épices ezalaki terrible mokolo ya vendredi ngana kendaki timbudi bandeko bolandaki parce que na kendaki en temps réel na lakisaki bino ba image bomoni na kendaki timbudi na lobi non nazo souffrir na kolukaka pondu na gambela mama na nga palonaka pondu avant akufa tikela biso banzeta pondu eza pe héritage nazonga kimbudi pona kende koluka yango alors mama Olive Lembe azali exemple pona bandeko ebele penza surtout ba homme politique o balukaka business ya kosala tango mboka na biso tozo zanga bongo ba réserve alimentaire ezo zala bongo malamu te tala peuple congolais nenga souffrir pondu ya 500 francs misusu basombi yango na 3000 misusu basombi yango penza na ba prix moko très exagéré. Alors, maman Olive Lembe a tali à lobi non, a accompagné peuple congolais, a Keiti ba Congo. T'as la simplicité à maman Ol. A Keiti ba Congo, a zui bilanga na e mobimba ya pondu, a pesi na peuple congolais. Balobi ya mabe to condamné. Ya malamu to lobela. Na ebi bandeko ebele, bokoki ko vanda, bobandi ko mi lobela. Bibi kapinga bongo pondu ya pamba nde boloba to kumisa bato non bandeko nanga ndenge nazoloba tout à l'heure ya malamu to lobela ya mabe to condamner yango na énergie ya suka na kotika bino pendant quelques minutes bolanda
Maman Olive Lembe. Simplicité oyo eleki mingi touchakanga penza motema de temps en temps. Na ebité ceux qui bandeko bazali kolandanga bino pe bokutanaka na même situation wana lokolanga en fait ceux qui na moni maman oko sala quelque chose et touchakanga quelque part nde na lobelaka yango. Na kotika bino pendant quelques minutes bolanda maman Olive Lembe. Tant wazalaki la première dame, voilà to qui est en français pour la lingala et compliqué nga. Tant wazalaki première dame a salaka déjà bilanga. Bongo soki a salaka te. En tant que première dame a salaki déjà bilanga. Po bilanga na komona yango liko loba keza bilanga moko e vivaka déjà bâton et belé. Et bongo soki a salaka te. Ilinga ki ozala ndenge nini? Merci beaucoup na peuple congolais onyon so penza ko bénéficier na lisungi ya maman Olive Lembe à travers pondu na ye ya kitoko otomoni depuis bas Congo tolanda bongo tozonga. Moi je fais ce que je peux et je demande à tous ceux qui peuvent de participer à combattre la famine en produisant nous-mêmes ce que nous consommons. Puisque vous voyez bien que dans cette période difficile, ceux qui se prétendent soi-disant être nos amis n'ont pas encore couru pour venir nous apporter de l'aide. Alors, il ne faudrait pas être naïfs, mes chers compatriotes. Nous devons nous-mêmes produire ce que nous consommons. Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je fais ça. Alors, pour ceux qui vont profiter de ces pondous, je vous souhaite d'être en très bonne santé et que Dieu nous protège tous. Pour les biens de ses compatriotes, Olive s'est tronqué son personnage de grande dame en une paysanne à titre pédagogique. Ça dépend. Non, mais elle, quand elle vend à 80, c'est pour aussi qu'elle gagne quelque chose, oui, et qu'elle ait un bénéfice, ainsi pouvoir faire tourner leur commerce, puisque c'est ce qui leur sert de survie pour leur famille, oui, hein, pour les enfants et consorts. Comme nous sommes les grands fournisseurs, nous pouvons donner un prix qui les favorise aussi de se retrouver. Au lieu de 80, vous pouvez mettre 70. Là-bas, parce qu'avec notre transport, ville, avec notre transport. Oui, là-bas. D'accord, très bien. Il ne faut pas exagérer. Hein. Oui. Et je vais vérifier. Que toutes les décisions que nous prenons soient respectées. Hein? Il ne faudrait pas que les petits malins que vous envoyez là-bas, les commerciaux, arrivent et commencent à faire les surenchères, hein? Et commencer à vouloir profiter et prendre les surplus pour eux. Ils sont payés, ils sont salariés, c'est pour servir, ils sont salariés de la ferme. D'accord? Voilà. Et donc, je suis vraiment sérieuse sur cette question-là des prix. Hein? Et même pour les bottes de Pondou ici. Il faut que Sopango est belé dans le marché de façon à ce que équilibre et quota par rapport à Batugno, d'une manière là folle carrément. Hein? Et ça m'a l'âme. D'accord? Merci. Voilà. Nakotinda camion mususu. Comme il n'y a pas de camion, moi j'ai demandé aux amis de nous envoyer même 2 camions pour aider à ce que to sopa biloko oyo na nini na marché tous les jours. Atako batunyo sote mutu bakozwa, mais quand même une bonne partie des personnes vont en profiter. Et puis n'amenez pas ça na ba marché oyo ya bato bazana ba moyens. Beaucoup de moyens qui peuvent se permettre d'acheter facilement. Vous amenez ça là-bas, dedans. Puna na kati puna. Na ba marché oyo ya bato ya moyen ya mukie.
ok, pour que bango nde ba profiter na ba prix wana ya se. Oui, comme ça soki eza na ba oyo pe ba kosomba biloko pour aller revendre, mais bazwa quand même quelque chose. Et ne pas oublier aussi de leur signaler que nous vendons ça, c'est pour la question de solidarité, hein, vu la situation de pandémie que nous connaissons dans notre pays maintenant. Hein? Puisque c'est bien de laver les mains, c'est bien d'utiliser des antiseptiques, d'utiliser tout ce qu'il y a comme produit, de se protéger. Mais le premier ennemi de l'être humain, c'est la faim. Alors pour moi, je préfère combattre beaucoup plus la famine que toute autre chose. Parce que même si on a un médicament et qu'on le consomme, affamé, ça se transforme en poison dans notre corps. Et je continue souvent à répéter que bien manger, ça ne veut pas dire avoir de la viande, du poulet ou du poisson à sa table. Non. Bien manger, ça veut dire manger équilibré. Et ainsi avoir tous les éléments nécessaires dont le corps a besoin pour se construire et se défendre. Hein? Oui. Ne pas oublier de mettre des légumes dans les menus, c'est très important. Hein? Des légumes comme les amarantes, les ndunda, basolo, les matembele. Nous négligeons souvent cela et pourtant c'est très nécessaire pour notre organisme. C'est très nécessaire. Alors moi je préfère combattre cette maladie par la production. Par la production et par l'assistance à nos compatriotes, tant soit peu ce que l'on peut faire, ce que l'on peut fournir, ce que l'on peut produire, ce sera déjà quelque chose, au moins l'humanité ne va pas tous nous perdre à la fois. Vous respectez toujours distance. Vous tirez na munoko na munoko boy. Faut vous en 1 mètre. Voilà. Faut que respecter le kwana papa. Malade wana ezaya solo.
Et voilà, bolandi bongo Mama Olive Lembe, bande konanga, to kota bilanga, to sala bilanga, pona biso moko. Lobby ekoki ko sunga, peuple congolais autrement. Parce que tango mosusu tango Mama Olive asala ki bilanga wana, ayeba kite ke mokolo ya lelo, to mokolo ya lobby, peuple congolais a ko souffrir na problème o etali bongo ko réserve alimentaire tant que nzela ya pondu kaka ya pamba. Donc tolobate merci beaucoup na Mama Olive Lembe po te tomoni batu ebele penza te basali yango depuis nazali kotala ba image to pe komona bandeko ba député banani bato nyonso bazali kokende bongo kosunga bazokendaka kaka sabuni yango yo sokola maboko bagan yango yo ba masque yango yo. Mais geste oyo eza geste moko penza ya ko applaudir ezali geste moko ya koloba moka ko soi ndenge balobaka ezala monoko nini lingala kaka. Donc voilà, c'est un peu ça to meka ko sala bilanga soki epa na yo bon tozo pe ko comprendre bande ko ebele pe lelo basombi mapango ezali bongo ba demi parcelle. Et ceux qui ont tongi déjà ndako na mesure ya lopango otongi ezozala biso pasi tango mususu misale la bilanga na ndako na yo. Mais ceux qui okoki ata kokendaka kosala yango pe bisika mosusu ekozala bongo esengo pona peuple congolais. Po yo kaka tendo ko bénéficier nango. Lobi pe soki minoko mosusu e bénéficier na bilanga oyo osali balobi pondo openza mutalona ki yango merci na ye. E ko pesa yo pe ba chance mosusu ekoko bakisela yo pe makambo mosusu bande kona biso ba politique to sengi na bino bomeka kosunga biso peuple congolais à travers ba salaire na bino e bakata kata mwandambo pote ba meka ko bakisela peuple congolais bisika ba meka kosungama ndenge to moni nde ko fali pupa a lancer ki message na ebite soki bato bazali ko respecter yango pe toyo ki ndeko fabrika sa contribuer ki toyo ki bande ko ba artiste musicien ba contribuer mais à la kaka pona bango te peuple congolais nyonso azali na ba moyen azali na bilanga na yepe lokola to moni ya Mama Olive Lembe ya pondu abuki yango apesi na peuple congolais soki ba koteka mais ba teka na prix exagéré te exorbitant te ndenge ezalaki vendredi et salaki pasi na bakonzi ebele et salaki pasi na bandeko ebele quelque part na lobi ezali nzala mais congolais yemoko azoboma ndeko na ye congolais alingi a gagner le même jour abuka le même jour alona le même don nyonso azwango le même jour ezali malamu te soki quelque part ozali kokanisa ki okoki kosunga peuple congolais sala geste lokola Mama Olive Lembe asali geste o ezali geste moko malamu geste oyo ezali geste etelemisa ba mama nyonso ebele na tanga nga kombo te na moni bino bokei na ba commune na moni bino bokei na ba quartier kopesa ba savon kopesa ba o etali ba masque kopesa biloko ebele penza mais soki pe bokosala geste lokola oyo ekozala malamu kokende komeka ko alimenter bande ko ebele ko bakisela bango lisungi na ngambo ya bilei soki pe bozali na babengi ndenge bandeko tomonaka société ya Bukanga Lonzo soki bozali na mo esika basalaka mwa masangu mwa loso mwa nguba biso dozu pondu te bino pe lobi boye bobakisi mwa loso bobakisi mwa pondu ekozala esengo mingi quelque part na kolinga pe na interpeller ministre ya agriculture na pêche vraiment tozo sentir yete avant na silisa tozo sentir yete ministre ya agriculture élevage na pêche
tozali kosentir ye te tozoyeba te soki ozalaka kaka na Congo to poste wana babouge yango te ezali nano vide po soki ezali penza faut tosentir gouvernement na biso faut s'investir na agriculture eza très important pour na nini tozana bambisi na biso des fois tokumisaka toke kinkole toke maluku toke pourquoi to sentir penza te que na réserve alimentaire na biso toza ravitailler totalement pourquoi pas cause la important mingi merci beaucoup na maman Olive Elembe merci beaucoup na bandeko nyonso bakolanda geste ya maman Olive Elembe alors merci na bino nyonso ndenge bolandi biso merci na bato ope bakolanda geste oyo bosala ngo ya concurrence te bosala ngo ya motema ya kosunga peuple congolais soki olingaka peuple congolais landa nzela oyo ezali malamu mingi surtout na moment ya confinement oyo ngana na pondu na ngana ndako soki na yebisi bino ndenge nini penze ezali kosunga nga ekozala malamu mingi bandeko pe bapesi bino pondu oyo pote bokende nango na marché na yoki quelque part mbela ya mama Olive Lembe alobi pondu onga moko na kobanda koleka na zando pona surveiller soki penza bokotekela yango peuple congolais na prix oyo ya mokie prix moko penza très abordable ekozala malamu mingi boya kotekela biso pondu te ya 500 francs na valeur à 4000 ndenge tosombaki vendredi botekela biso pondu te na valeur ya 5000 pondu ya 2000 na valeur ya 6000 ndenge tosombaki vendredi nzamba ko frapper bino pona nini te ko senga na bandeko pe nyonso balandi biso ba vie na bango ekozala malamu mingi et pour na biso tokomi na moi suka mais entre temps na ko pesa merci na grande équipe na biso na pesi merci na Derrick Lukeba na pesi merci na LS mon styliste ya motema na pesi merci na bandeko nyonso balandaka biso na pesi merci pe na bato bazali ko continuer ko sala biso confiance à travers ma mission TV merci na bino nyonso merci na Derrick Lukeba merci à la grande équipe de cette chaîne ma mission TV merci à nos abonnés à la prochaine bye. Ma mission TV, le miroir du monde.